de février, mois de l'amour, mois ya bolingo, mois oh ya love qu'il a, ou en tout cas, magazine Yango et Bandi. C'est toujours avec un grand plaisir, une très grande joie. Tangonga Iwabino, votre cadette chérie, Dada Kadika Dima la cadette dans sa caliboso, et va post télévision, na bino, pour l'on copie Sabino Basango. Yama et Telimbo Kanayango, na Pestibino Mbote Biska, tout bosu libaku ya kondabiso. Tikato font la magazine mon koelo na premier ministre la biso Sama Lukonde a déposé qui bon lettre à démission et lobby mukolo ya mardi tolanda. Premier ministre ya mboka na biso Sama Lukonde atika kibongo lettre ya démission na ye epa ya mokonzi mboka mokolo ya 20 février na cité ya Union africaine. Élu député national na circonscription électorale ya Kasenga kuna na Okatanga, Sama Lukonde aponi mandat ya député parlementaire. 8 jours après validation ya mandat na ye, lokola député national ne aponi kotika lettre ya démission na ye. Na yango démission ya premier ministre et a traîné équipe gouvernementale nyonso ya ba warrior. Sama Lukonde azalaki nommé premier ministre mokolo le 15 février 2021 a succédé Kibongo Sylvestre Ilunga Ilunkamba akomaki premier ministre na âge à 43 ans. Jean-Michel Sama Lukonde azalaki chef ya gouvernement na biso ya warrior pendant 3 ans na 5 jours. Pe azalaki assisté na 125 conseils de ministres. Awa gouvernement ya warrior ekei. Gouvernement oyo banda en tout cas bote la biso to ya dollar. Poboy est normal te peuple congolais azota la bino. Oh tolobaki ti tolobi. Eke yo. Oui. Bonne année. Ngiringiri le 31 ezalaki en ébullition. Pona koyamba papa na bango kololo pango l'honorable Edi Iyeli Molangi alabaki akoki kotika ba fête oyele kaboete nango akitaki na base na ye tangu ba député mususu na vacances parlementaires bazo wele la kokende ba poto kasi alobi na koki ko fêter bango te il faut la fêter na base na nga mabele na nga lopango na nga ban na ngiringiri nango ayaki ko fêter na bango aremetaki ba poulet pe baloso bonne fête il y a nouvelle an et les kamalamu yoga communication na isu ko pesa bino so merci na pesa bino merci na tinani na moku moleki 2019 pour le 30 décembre ndenge bokotaki massivement na ngiringiri la confiance ko pesa kingai le 30 ekokaki lobby tozali moku mobimba ko pesa kinga musana na kati assemblée provinciale. Yango na ko tanga te ko pesa bino merci mingi. Bana ngiri moto viva. Mais botineli papa Jean-Pierre Mbagona nete. Jean-Pierre Mbemba Gombo oye. Jean-Pierre Mbemba Gombo oye. Jean-Pierre Mbemba Gombo nasengo wana bana ngiringiri bazangaki maloba te omonika papa social honorable Iyeli Molangi ya ocha komatele bilete po misala na ye emona na biso bilembo nyonso papa social okebo ba o nyonso bado papa social sikobo lwa papa olia papa pesa basé belé mais bakokani te na zoro potiango lisusu lokondialobi soso na mutu nyonso papa social émotion makasi social babisa bango de amen fois teyeli yela bunda papa biso bakanga papa biso maboko edila betai babite nyonso ngimi be bakatwaga na député moko honorable Iyeli Molangi fondation fongola nango baporte bandakala toana posa ya bato nyonso basabere na kati ya fondation atoza na ngimi atoza na kasabo atoza na cette commune yaka porte za ouvert asala keleke bele moyena no bana détaillé za te bele aumela akanisa biso kwa mama na fin de l'année aumela na mbwende mo ah oui tangu tolobaka ke l'honorable Edi Iyeli Molangi papa ya papa social aza l'exemple à suivre il faut bon dimaka pour na biloko boye na ba propre fond na ye andimi ko laissa commune na ye ah papa ya papa social balingaka commune makasi boye te eh ngiringiri botala
bozimele kolo lopango ayebani batambuta équilibre. Na cadre ya journée internationale de la femme, l'honorable Edi Iyeli Molangi, papa lopango ya commune ya Ngiringiri, ayaki kofete le 8 mars na bamama ya base na ye ezalaki na siège ya fondation Iyeli Molangi Edi film na mukuse oyo eza supervisé epa ya coach Nene Mbala Milulu elekanaki kitoko na impact pe idéologie papa solution tango azwaki maloba asalaki bamama surprise monene apesaki ba machine à coudre ebele na fondation pona bamama baya koyekola coupe couture tope batinda bana na bango bayekola pona venir na bango ya lobby formation ekozala ofele oyoki ofele oyo offre monene papa apesi na bana na ye ya Ngiringiri pourquoi pas funa mobimba na esengo wana ba mama ba communiquer boye biso to vota ki ko asa etime banda to vota papa social jamais ki mabiso na Ngiringiri atali ke bo vota ki nga bo sala biaka te ba o ba jui misala ba jui siko asa biso sous dire papa nzamba baksile bele Papa solution, papa ya ba papa social, l'honorable Edi Iyeli, yepe azangaki maloba te. Moi ne pas y ba métier za malamu. Avec la papa pesaka. Au moins il no bosala kinga awa ni bonzawana na sebe na ngoma kasi. Leo peso ibana ba yi musala. Lobinga papa zo na zana ngote. Ala kusani ni. On tina mwana bino ayaki kula kisabino bloko oyo. Oyo ezali champion, ezali bina kati. Ba mama bomoni l'honorable Edi Iyeli Molangi papa ya ba papa social vanda na yo papa bolamu leke belé le bienfaiteur pesa makambo Chaque le 21 février, tu célèbres Kabongo, journée internationale de la langue maternelle. Et bon, un élément, au magazine, c'est le Chaque le 21 février, célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Et pendant que le 21 février 2000, à Dakar, les étudiants babimaki na balabala pour revendiquer la langue maternelle, les policiers babumaki bango. La langue est constituée instrument le plus puissant pour préserver et développer le patrimoine maternel. Oyo ezali bongo lingala, swahili, kikongo, chiluba. Biso awa na RDC tozali na 4 langues maternelles. Oyo ezali bongo lingala, swahili, kikongo, chiluba. Ba parents bola kisaka na 4 langues maternelles et ça la kamwa elengi. OK, nalina le belakali kambo ya langue maternelle. Ya nengile tibiso tozana Afrique du Sud. Plupart des mamans baza complexe pour la sabana monokoto lubana mboka. Par exemple ngai naza mutu na uti Lubumbashi tulobaka Swahili. Moi des fois bata jambo habari donc anayua ma dialecte kiloko ya langue yetu ya Swahili. Normalement mi kunyumba mina mfundisha mtoto wangu Mswahili. Wakati nyingine nachanga muna lingala ndio babaki anasemaka lingala mimi nasemaka Swahili. Sama Swahili, mais bantu bamingi kwa Afrique du Sud banapenda paka batoto anglais batoto beko na côté ya kuma langue maternelle ba papa ba mama mema ingino ambilenye babane betu bamuka sai nikala bakula makulu etwa Chiluba ndimo na bana bakwabo baba manyi bakongole mais utangina baje bakula no français bakula maruma kwabo mais makulu etwa mboka abaye bawakula to meme ndingamba bwanyi ndongesha bana bonso makulu etwa Chiluba dikala bakula
bubu ya ke vanda journée mosi betkana célébrer journée internationale bandinga ya bwala nkena lomba na ba parents ben monisa bana na beto ndinga bwala samu yake très important. bakonzi ya mboka soki mpe bokotisi toute langue maternelle na enseignement ekosala mpe bien ekeyo oui. baétudiant ya ista mushetu bazo revendiquer ndenge bamatiseli bango frais académique bolanda mabe kuna na Institut supérieur de technique appliquée ista na mukuse baétudiant batomboki na ndenge moko ya mukete po bamatiseli bango minerval degré conjoncture ekomi mikolo oyo bino bokende komatisa frais académique baétudiant balobi tete bakondima yango te po eza na baétudiant mosusu bamifutelaka bafrais académique bango moko bazomona te soki bakokende wapi yango baboyi koyoka mot d'ordre ya recteur babimi na balabala pona korevandike ba os ya frais académique tandis que professeur Kauli alobi bamatisi frais académique te bachange nde lolenge ya kofutela frais académique olie ya kofutaka na franc congolais balobi baétudiant bakoma kofutaka na dollar américain me baétudiant baboyi décision wana eyindi bayindisi na ndenge moko ya kosakana te tika nayebisa bino ke na désordre oyo esalemi eza na 15 personnes bazalaki blessé na total wana tomoni 6 étudiants pe 9 policiers tozosenga na komite ya baétudiant bomeka nanu kofanda na bakonzi ya akademi po bomeka nanu kozwa solution po ya boye soki bato bakufaki eza kitoko te tokendaka kotanga me tokendaka kobunda te keyo oui. Famille ya Dauphin Chiribo okende baza dessus na justice congolaise na biso après 6 mois d'enquête, zéro résultat veut dire libungu tuluti lelo bayebi nanu auteur ya assassinat wana te. En tout cas, bazozela kaka procédure ya justice ya Belgique. Baza dessus na justice congolaise na biso ba intérêt corps sans koyeba assassin wana. Ata soki justice na mboka na biso eza te boyeba que la justice de Dieu y en a. Et le bon nango Chancel Mbimba. Église Le Rocher du Salut, babani déjà 21 jours, il y a séminaire na bango de prière. Bokende mbangu, baye boza la maladie, baye bozo luka guérison totale, boki mamba nkuna Le Rocher Salut. Tolanda. Église Le Rocher Sali oyo ekumbamaka epai ya évêque apôtre Idi Amin Linzoke char de Dieu l'homme à la retour à la parole mutu oyo abeta satan na chikote baza organiser mubange na séminaire biblique ya 21 jours ya zigizigi na thème na yango témoignage sur la destruction des œuvres du diable oyo esi babandaki déjà depuis le 18 février et kosila kino dimanche le dimanche 2024 de 17h à 20h juste comme orateur le révérend pasteur Paul Bozui Tofla Yamatadi Milulu ekozala na grande temple ya Libiki Le Rocher Sali oyo ezwami na avenue Bambili numéro 24 na commune ya Ngiringiri na coin ya Khartoum oza Mobimba. Venez expérimenter le Dieu de l'évêque Idi Amin Linzoke, le Dieu de grandes réalisations. Qui du mieux? Oui. Collège Bosangani, meilleure école ya district ya Funa, eza wana pour na formation ya bana na bino, bazo former formation eza impeccable ya qualité na enseignant baza compétent. Oza na posa otangisa mwana wazala instruite ki mambango komisa mwana kuna na collège Bosangani. Babi l'avenir de demain c'est la jeunesse. Papa maman kende mbango komisa mwana kuna na collège Bosangani. yebisi yoke meilleure école ya ville province Kinshasa ezaba oyo wana luvundu nenge tunanga nini mwana mama meilleure école na République démocratique du Congo particulièrement na ville province Kinshasa eza moko collège Bosangani meilleure école ya ville province Kinshasa particulièrement ya district Funa
collège Bosangani kitoko yo wapi elengyo yo wapi awa soki mwana na yo aza mutu makasi akolemba mutu lokola safu po ba professeur ya très qualifié bazawa ba professeur ya kitoko awa enseignement eza na niveau likolo kosangana te qualité standing neti kaka na poto soki bana bazotanga botala bino moko ba batima bokondimelanga ke mwana na yo soki akotawa akotanga kitoko awa na collège Bosangani ba section nyonso ezali kobanda maternelle primaire secondaire pe humanité côté option bebo na bebo awa ba finaliste oyo bolingaka 100% lala pongia ba bébé po awa 100% ya sûr soki otangi malamu coup de chapeau na mwana mboka les jeunes promoteurs Fortina Perrin Zeta Malili le baoba papa mwana mobali oyo aye ko accompagner vision ya chef de l'état na domaine éducation oyo esengo te esengo otuninga collège Bosangani ezalaka wapi ozalaka na kisasa te yoka bien. Premièrement tozomii na Avenue Makanza. Avenue Makanza juste na croisement Birmanie, Makanza numéro 113, quartier Petit. Et puis deuxièmement, tozomii na Avenue Ngiringiri, entre Ngiringiri et Yolo, numéro 244, juste na 24, croisement 24, bon mon collège Bosangani sur zona. Vous voyez ici sur la bande tozana extension Mibale. Voilà Avenue Pika. Avenue Pika, sur le côté Avenue Pika numéro 41. Bon mon collège Bosangani sur Zakuna. Actuellement, dans la réunion de la collège Bosangani Misanda, Misanda numéro 11, la quartier de Boudi, bon la collège Bosangani. Puis, sur le pays, l'avenue Tsongi, côté de permanence dans Selembao, bon la paix collège Bosangani. Pour nous, nous avons les collègues Bosangani. Donc, côté de Bosangani, on peut suivre Zawana. Voilà, il y a un Tsongi numéro 1, la quartier Magueta. Awa na collège Bosangani kitoko pe elengi chidakadaka yoka mafuta jolibilité awa ko nakosa yo te kitoko standing goût fraîcheur qualité enseignement ya haut niveau kitoko yo abi collège Bosangani le berceau des savoirs keyo. Comme on arrive d'anniversaire, rubrique OSP Sarbino na yango tika to souhaiter joyeux anniversaire na papi Tindor. Mobali kitoko, hôtel mobali ogangi au secours papa joyeux anniversaire na yo. Plus de bonheur na yo esiko zali l'homme de billet vert. Joyeux anniversaire na papa. Tane to komina suka ya magazine sen fam kwa ilo oyo abino dada kadika di malakadete na zaki nesengo mingi ya ko présenter bino magazine sen fam kwa ilo na sima caméra ye moko le cardinal de la presse Aris Tangu azaki bonga cité na Jessica Mankoko mwasi ya mwindu édition kwa ilo esima na ye moko la guerrière HB Aurélie Bodé azaki bonga assisté na Ursula Diatou mwasi ya molai elongo na Kevin Boissa tika de lisusu édition Mokoelo na les CP les plus compétents Zorobabel Chibangu Chibasu Mobali ya Mwindu le grand Luba balobi yende faculté à droit bobeza na simanayo le CP le plus compétent promotion bobima ya droit baza na simanayo elongo na CPA David Piana le CPA le plus compétent le grand pape ngana bien de mikolo ezali koya keyo oui ba augmenter bango prix na moshetu barefondaki barefondaki komina suka ya magazine